mwasi oyo apakolami na ki pakolami ya bo mama pe koyeba na kobengama mosungi. Bien aimé na butu lelo to ali ko visiter Proverbe 18e chapitre 22e verset. Proverbe 18e chapitre 22e verset. Bible lobi, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Alléluia. Bible lobi, moto oyo akutani na mwasi akutani na bonheur. Na bonheur. Et ezali ngolu koyeba na kokuta epai na mokonzi. Donc, tozo comprendre awa que na kati na vie eza na basi oyo baza na ba valeur spirituelle. Baza na ba valeur oyo Nzambe a déposa na kati na bango. Et ba valeur wana bazali na ko conserver yango tina lelo. Et ba valeur wana yango wana ezali lipamboli pona tina na ba partenaire na bango. Likamo na valeur spirituelle. Likamo na ba dépôt spirituel euti epai na Nzambe. Nzambe akutiaka ba étoile na kati na bato. Étoile wana mutu akoko garder yango, mutu akoko conserver yango, pe mutu akoko perdre yango. Alors siko Bible ezali koloba awa, celui qui trouve une femme oya kutani na mwasi nini wana, mwasi azo garder ba valeur spirituelle na ye, mwasi azo garder kibonzambe na kati na ye, mwasi azali ko garder ba epakolami oyo Nzamba tia na kati na ye, mwasi azali ko conserver biloko oyo Nzamba apesa ye pe ayebi nani ya ko offrir yango pe nani ya koyeba na ko offrir yango te. Mwasi yango ye wana. Bien aimé likamo na ba valeur spirituelle yango na vie. C'est parce que tant to yaka na mokili Nzamba tinda biso na mbongo te na lobango de temps à autre. Apesaka biso ba monete ke tant moto abotami ayina ba valise za wana ki valise na mbongo yango wana kotambola nango na vie na mobimba. Mais loko za motu ezali te tant to ali ko yana mokili lokola bato. Il y a des dons spirituels. Zana ba talent na kati na biso. Zana ba don na kati na biso oyo Nzambe atiaka na kati na biso bato. Na kati na biso bato. Nzambe atiaka biso na biloko wana. Et ba biloko wana bien aimé yango ezali ko yeba na ko se transformer na ba valeur matérielle. Yango muteli ko bana ko monana pe ko botamboma na kati na biso. Ezala biloko na kati ya vie oyo Nzamba atiaka biso na zo ba talent ba don pe destiné à mutu ba valeur spirituelle osoki mutu abungisi yango c'est fini abungisi yango pona tina na vie na ye mobimba pe akoyebaka na ko récupérer yango lisusu te, même soki ko récupérer yango ako récupérer ndenge Nzamba alingelaki ya récupérer yango te. Dans ce petit exemple, il y a Esaü na Jacob. Toujours comprendre que Esaü a sali erreur pour natina na nzala. Pour natina na pena na posa moko ezalaki ya mbangu. Et posa moko ezalaki ezalaki passagère nzala. Azui ba valeur spirituelle na ye, a négliger yango, a tekisi yango. Atekisi yango pona tina na nzala. Et tango zali ko ya ko lukali pamboli esengeli ka zwe pa ya papa na ye. Maman na ye c'est parce que ça qui na kati révélation ningi makambo seleme ki ba déjouer ye Jacob abotoli li pamboli ya ndeko na ye ya grand frère. Tant grand frère za ko lukoma sebi non. Na sina pesi yango ya leki na yo. Et si c'est fini, leki no ko za la chef na yo. Ye mutako commander yo. Ezalo lenge moko tango Bible ezali ko ba ete moto ya kutani na mwasi. Moto ya kutani oya kutani na mwasi. Oya trouver
où il a trouvé. Donc, trouver, cela veut dire te looki, te chercher, te chercher, te chercher, te chercher, te chercher, te fimpi ne balbala na Kikongo, ba fimpi, ba vérifier très bien. Tout ça comprend. Dans le Congo, ba fimpi. Dans le français, tu vas te vérifier très bien. En anglais, te checker très bien. Te checker très bien. Il faut découvrir où il est qui yozala na ye. Et dans l'angle, je suis bien aimé dans le Seigneur. Moi, si surtout, tu as bien aimé dans le mobile, tu as surtout. Et ça, na bateau, ba koute na basi ya vie na bango. Et ça, na ba sous bien aimé, a koute na arata vie ya mobile ya moi sinaye. Arata mobile ya vie na ye, arata moi si ya vie na ye. Musu pays wana zala kitang musu di boso na ye par erreur. Arata ya lupa ye. Oyo mutu ye moka fandi par rapport ba niku mitu na bi non. En tout cas na vie na nga. Moi si wana nde fale na bala. Ye wana pena zala ki mama ya bana nanga. Ye wana fala zala mama ya bana nanga. Moi si musu pa kolo bia mubali wana. Na iba kate erreur nini na sala. Fale pina ye. Ye nde penza. Bien aimé, combien tel le long comme ma balle basoli ko envier basi mususu. To basoli ko envier mubali mususu o suka za kana vraiment mubali nanga vraiment mubali malamu boy. Suka za kana moi sinanga, moi si malamu boy. Si ko Bible bi, c'est lui qui trouve une femme. Donc cela veut dire bien aimé, to ko za la basi mais tout ça n'a pas qualité de mon côté. To ko za la basi mais tout ça n'a pas valeur spirituelle de mon côté. Ndenge mon côté. Alors message à boutwa les ali koloba na mama na yebiso ko na ba valeur spirituelle o esengeli yo yeba na ko garder. Zana ba valeur spirituelle sengeli yo bomba na kati ya vie na yo. O ye fait la part ya vie no c'est parce que yangonde eza respect premièrement ya yo moko. Yangonde eza respect ya mobali o ya bala yo. Yangonde eza respect ya bana na yo. Yangonde eza respect ya foyer na yo. Yangonde eza respect ya famille na yo. Et likolo na yango, yango wana eza respect ya belle famille na yo. Alléluia. Ya belle famille na yo. Donc, il y a des femmes ndenge na lobi oyo babungisa ba oyo segelaki bango bazanango. Et ba sous ba bungisi yango non seulement c'est parce que bango moko sengelaki ba bungisa yango mais na bitumba ya libota, na bitumba ya famille, na bitumba ya origine. Ndenge apôtre Paul azoba bi, je sais que la loi est spirituelle mais moi je suis charnel et vendu au péché. Donc il y a des femmes oyo bien aimé bazali wana baza ba femmes oyo bazali vendu au péché. Vendu de origine na bango de pai babimela basi batekama déjà aza mwasi mais ba valeur spirituelle o esengele sunga ye lokola mwasi o esengele me ma respect na kati ya vie na ye o esengele me ma respect na bana na ye respect na ndako na ye ezalaka te esi babotola yango basi bayiba yango. Et l'ennemi a imposé vie moko na kati ya mwasi wana o ezake mwasi azali wana mais na kati kati na ye azo vivre lokola mwasi te. Azo vivre lokola mwasi te. Bible dit, c'est lui qui trouve. Donc on parle là d'un homme. Un homme où il y a comme une facilité, il y a kokutana na mwasi o esengeli. Mwasi azana ba qualité ya kibo mwasi. Mwasi azana kibo nzambe na kati kati na ye. Ton bébé celui qui trouve une femme, je parlerai directement d'une femme où il y a spirituelle. Une femme de Dieu ce qui na kokolo bayango. Mwasi azali ko kambama na nzambe. Mwasi azali ko respirer la crainte de l'Éternel na kati kati na ye. Ye wana bazobenga mwasi. Oyo azali ko respirer la crainte de l'Éternel na katikati na ye. Nzambe tango apakoli yo poza la mama azo expect na kati na yo, azo ndima na kati na yo ke yo il faut loba ye, yo opema ye, o vivre ye, ozala ye na se na mabeli na tango awa. Na se na mabeli na tango. C'est lui qui trouvait une femme.
alo yumba na ko mituna sikoyo est-ce que nga penza mobali nanga abetela nga tolo puis elle comme betela tolo mutu a trouver femme et asa na confiance na eti mutu a trouver femme azaka na confiance akolo bale ko lunde na kimona kenango musala asa ko tuna société ko na simana na yako kota kana ndako nanga ana tina makamwala te oya trouver une femme soki akena ya ke musala bi ke ndenge na keboyi ndenge na tikaki mama nanga kuna na bana mwasi nanga na bana bazaka ka bango mibale lelo zana batu mili ba osala ba AVC pour aller batu mili ba osala ba AVC c'est parce que ba trouver ba femme te tinenga zawa na kia musala zo yibate na kote na sima kuna soki pe jango mutakota kuna soki pe Rocky Balboa soki pe nani mususu Schwarzenegger mutayamba akota kana ndako na sima soki pe nani ayebite et akoya tamsu akoti na kata ndako be Rocky Balboa pa leka kiwana soki pe jango atikele ko bosa loko ne mona kacha mesa tango ya tunu meloko na mesa bio non mwana yaya mutaleka kawa mwana yaya mutabosa ni yango mazuba yimu na sima ki Rocky Balboa mutaleka na sima Rambo. C'est lui qui a trouvé une femme. Attention qu'à payer 3 euros. Elle dit que ti maman na zo yiba ke ndenge za boy na 3 euros ba pesinga. Kalita mbaye na ngeza yango wana. Ndenge za boy na 3 euros oyo na kosomba be pisi ya 50 cents. Ndenge za wana chicken mokata ya 1 euro semoule kamwa poudre wana 3 euros koki. Mais oya trouver une femme te ba ko leso soupe ambanda. Soupe indien wana ko égyptien wana ya teka na marché wana ya Château Rouge ba oleso soupe na oyezo fiba pe misapi mama biloko ngo bien atika ki 3 euros zo bateki biloko azoli eleki valeur à 3 euros exactement sur la valeur ba 7 euros zo fiba pe misapi tuna teki biloko ebele bela 3 ngala pese ko 3 euros oya marco bisomo no tie pai wapi njoka prier indien moko ndibu wana marocain wana yemta sala misala. Celui qui a trouvé une femme, azana komitung samata bi ke tinenge za boy, bana nga bazo zo vraie éducation. Attention nga na zatena ke olukila bango mbongo, mais maman na bango soka ki azu bango na classe. Tango azonga na bango, alesi bango après 30 minutes, akoti bango lecture. Babandi ko tanga, tango na yaka ona tamusu kwa moi fatigue, ba tamusu kwa moi de temps okuta basi ba lalaki déjà. Basi ba lalaki. Na kati ya ndako ya une femme babengami une femme okuta bana na bango même discipline attention baza mobulu mais discipline ezali c'est lui qui a trouvé une femme o trouver une femme te okuta esui eme na kati ya cuisine esui kako okuta na kati ya cuisine mokolopo tobi mokolopo eloko bapangusela mabele wana mokolopo bapangusela yango soki nini ya toilette okuta ngo na kati ya cuisine. C'est lui qui a trouvé une femme dans la l'air au fan de bafandi. Bazo kanisa ba projet, papa situation mes amis ni musala no ndingini lelo. Abenga utumba ile Seigneur. Seigneur. Ono mbale ina ba fatigue ni wana utumi mama bende ba manibati ba tonwa minene mema kiwana. Mais attends zo kota na porte ndako. Ba yambi no yambelo mo ya bo santu. Yambelo mo dans le Seigneur. Et pesier kimia ba pesier ka moi mai ka meli mai ba longole ka moi sapata faina kit femme yewana femme to ba femme a longole ba stress nyo surtout ya journée o chef na bango na gane ya gangela ki chef na bango na soki ya maroka gangela tango ya koti na kata ndako akuti atmosphère ya kimia et atmosphère on esali ke non makamno so ezala bien ba stress azoki na musala etika na libanda ndako afandi ya la katikati na kimia makamno ne so na katikati na kimia. C'est lui qui a trouvé une femme. C'est lui qui a trouvé une femme. Yewana. Makamni c'est na kimia tant côté na kata ndako na ye ndako na place ya repos. Si vous trouvez une femme na vie na ndako na ko za la place ya repos. Obono sala ko tuta umusele sili mubalo su umusele sila zo mona no fona zonga na ndako mbango ndenge no kuta l'os de mes os kuna ndenge no kuta la chair de ma chair ndenge no mona yi yona bazo benga une femme
bon ce que yoka ba misusu ce que yé biloko no moko se servir mai no moko se servir et puis au sokoli au sisi kolia faut sukola basani au sukuli basani et puis chose peut grave faut peut torsion kausa basani on a très bien zongi ça on a place na mwiza alaka et musuku to peso ko kebite o yeta ngozo musala na fufuno yo momu to lamba ngo okuti basi balamba déjà biloko za na fufuno yo moko lamba yango tant ozo telema na tongo nana c'est le pack lunch nana c'est le sandwich nani kanga ba mapa na yo moko tia mateka na yo moko bima kende biso objectif ezaka yaka na makambo yaka na ngwana to s'occuper na. Celui qui a trouvé une femme. Nazo mema maman mo na place oyiba ba responsabilité na yo. Oyiba place no na kati ya ndako na yo. Oyiba place no na vie ya bana na yo. Mais chose grave ezake même na ba ito sambela kawa. Surtout lubito banda ba to ba no landa ba histoire. Yango mona ba mama ba papa musuba ya raté. Ba ya raté. Abi l'église na ngo ya té na kinté. Ba passer na habité so makamni ba laksa bino. Ba passer ba finga maka. So you that to so pino za so za sérieux za pena sérieux o comme la biso même abi no passer nga pena ndako na ba finga yo o lubang et surtout que so to comme na ba jeune o jeune a 5 sous ka trouver na une femme té et puis ba baxi sous jeune likolo my god ba baxi jeune likolo o ya yebi que no ninga za na trouver femme té na trouver été o baxi sous jeune likolo et me ofinga mabiente to finga magana marque mo impossible pasteur na bino na ibite so bilo ni sala ba ba baksa bino ba jeune belé bozo zo ba tangu belé akobondela tala comportement na tala façon na wazael bipelo bi celui qui trouve une femme trouve le bonheur entourage na yo ndako na yo bana na yo makamno su ya yo bonheur fait la ndabango qui me fait na kati ndako na yo ndako koza la centre ya ba dispute ndako koza la centre ya ba combat ndako koza la centre ya ba débat ndako koza la parlement na kati ndako maître za moko mobali mwasi zo la dasima principe za amour na soumission un point trait ilo msuezate mama bungisa libala na yo yeba place na yo ou pakola ma pose à la maman na koza na centre ya vie ba maman mususu donc na ebité on est besoin ba celui qui trouve une femme so ba trouver femme té machine à stress yeso uza na stress ta relaxer ne ba comment stresser a relaxer o comprendre bien non oh ngana comment stresser ko e bandi ko tu na comment stresser ou yo ko bien stresser comment vivre via stress vous allez en monter comment vivre via stress yo zumuna ba papa musuna kata ndila ba loba ba ngomoko azuki na ndilo zumuna mtazulo ba loba mo sasa la ba geste na kata balabala c'est parce que makambo eleki belé na musele pa ya kina kuna chef wana ya maroki ya matela kena mutu chef wana égyptien matela kena mutu aina kati ya ndako comme centre ya dispute centre ba débat parlement donc aza sur na place à couper maté omoni mutu akomi dépression mutu akomi stressé na kati zo na balabala zo mona mutu moko azoloba ye moko le boyo ka musisa mutu etelemi moto o ba kei no hôpital musisa mutu etelemi po akutana kina mwasi esengeli akutana na ete mama bima na kati ya ba problème bima na kati ya ba trouble zonga mutu zonga normal zo place na yo ya kibo mama je place sur kibo mama contribuer lokola musungi contribuer lokola mutu azali ko aider bana na yo ndako na yo partenaire na yo makambo na yo so etambola malamu mwasi aza mwasi bakofana na mobali ne bakosolola bakobongisa makambo pe akosala makambo mobali na zoloba obike mutu a trouvé une femme nde to na kati ya Europe akolo bani bo savanga na za ana osala musana tika en Europe yo zwa mbongo yo kini na ngona Afrique kino sala oyo akepe une femme akepe asalipe makambo asidisi azungi pe na rapport papa epai na kendaki rapport eza yango mais loko nini toujours mona soko trouver une femme ti en Europe
amo santo amo santo akozala pe mama pasteur mais soki achange kaka terrain ake na terrain oyo ezaki mutu aza te mpo moni bamasumu mosusu ezalaka opportunité emonanaka te bamasumu mosusu ezalaka opportunité nano emonani te mais opportunité soki emonani bokoyoka mpena ke kote wana alataka nde baminijipe kote wana alataka baminijipe l'église azala kolata pantalon okangama te kote kuna alataka bapantalon okangama nzoto nyonso edesine kuna alobi nake korelaxe mais na terrain na yabi ayebi ene ye wana mama mosantu femme c'est lui qui a trouvé une femme yango wana bavaleur spirituelle wana yo kokobungisa yango te mama okokotika yango te kende te c'est parce que bomoto na yo eza yango wana bomoto na yo yango wana respect ya bana na yo yango wana respect ya ndako na yo yango wana respect ya famille 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 na yo. Alors bien aimé, ceux qui t'ont le progresser dans le message, t'ont le fongola yango, c'est lui qui a trouvé une femme. Alléluia. Alors bien aimé, ceux qui t'ont le fongola yango, c'est lui qui a trouvé une femme. Femme wana. Premièrement, face à la moine na nzambe nano. Face à la moine na nzambe. Mutu ayambi Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Akoyeba na kotambola pe kobanga ba principe ya nzambe. Mutu azui Yesu na kati ya vini, mwasi wa Yesu azui Yesu na kati ya vini na ye. Akoyeba malamu pe akoyeba mabe. Akoyeba malamu pe akoyeba mabe bien aimé dans le Seigneur. Et moi je suis moi je suis atondi sami na molimo mosantu. Je suis atondi sami na molimo mosantu na kati na yebo okuta sagesse. Akoyeba na ko conseiller mbali na ye. Na ba problème sérieux akobimisa bwanya na ye libosa mbali na ye. Akolakisa intelligence na ye, akolakisa sagesse na ye. Na place ba conseil akolakisa conseil. Ako intervenir na ba cas difficile zaki ta musu mubali azo kokate to mubali mayele sili masengi intervention moi c'est intervenir. Ako aider bosi mubali ni na ba cas difficile. Et à cause de la moisi oyo azo tambola non selon la chair mais selon l'esprit. Oyo a trouvé moisi wana bien aimé asa oyo azo tambola selon l'esprit. Selon l'esprit. Et bien aimé, Nayango, ezo mema biso mbala moko na livre à Jean. La livre à Jean, bien aimé dans le Seigneur. 1 Jean 2, 15 à 17. Mais tu ne développes pas, on te fout au bonnet là. Tu le bélango après. Moi, je suis à moi si. Missionnaire à la centré pas encore. Aza mwasi atondi sami na makambo nzambe atondi sami na molio mosantu aza mwasi afuka makakoluka nzambe et le Saint-Esprit muta guida kaye le Saint-Esprit muta tamusaka ye aza sage aza intelligente aza na connaissance aza na crainte ya Yahweh na katikati na ye ana crainte ya Yahweh na katikati na ye ayebi kosala la différence ya le vrai le mauvais et le bien ayebi yango azotambola selon ba conseil ya méchanté azotambola selon température peut vitesse à mokilioté azotambola selon l'influence extérieure était bien aimé dans le Seigneur. Allo mama opakolama obengama mama puis obengama mosungi tika ete ba valeur spirituelle oyo nzamba tia na kati na yo oyeba na kobomba yango oyeba na kogarde yango oyeba na kogarde yango. Une femme qui se respecte, Yoana Bible Zolobela,
c'est lui qui a trouvé une femme qui se respecte. Na mibali ya masolo mibali ya kota pa pamba te. Aye akoti na kata ndaka kuti mubali nazo sa azo na ba camarade na ye pa ya fani na kati wa babani masolo. Nani ya bengi na kati ya masolo wa? Non. Keno fana na chambre, keno fana na cuisine. So bazana besoin ba obenga yo. Eza lolenge mbo mobali oyo kukuta mwasi na yo na ba camarade ba fani na salon bazo sola yo po yo fani na masolo ba sho ba no kotango. Masolo ba sho ba no kotango. Ti tikela bango espace. Même la façon ya kolatela. A failli ba façon ya kolatela. C'est lui qui a trouvé une femme. Akokuya jamais na kati iglesia. Moi je baso pesa respect afandi azoko indisposé bato bafandi na simana ye, c'est parce que accoutrement les amabe, c'est parce que la tête qui ce que loko nini, ils ont indisposé bato na sima. Ils ont indisposé bato na sima. Façon ya kolatela ta mutanda cha zo pesa respect que non, oyo azamu mama ya bana. Et ça n'a pas bien aimé façon même ya kolatela so talié ozo comprendre zo mituna oyo place ni za na katikati ya batu to place ni za na katikati ya ba casino alata bilamba nzoto no so libanda façon ni suki ya marque nini marque kaka ba tant bazo bono ba peso respecter ba pesa mbali no respecter ba pesa balo no respecter et yango seulement même pe na kati ya iglesia ba sambela wapi Oba sambela na X, ensemble X, non tant comme ensemble X. Tout ça, on a comme on a un problème, pamba. Ensemble X. Bah, tu ensemble X, on a la tam sang. Au pasteur Y. Allez, pasteur Y, bah, on fingaye. Bah, on fingaye. Bah, tu as la bolata bien te. Bah, tu as la bara bien te. Bah, tu as la baza bien poli. Bah, tu as la bazong si basali boy. Pour na nini, oyo bazo mona yo za ko display. Oyo bimisa na miso abatu, oyo pesa na miso abatu. Sois une femme de valeur. Merci maman. Une femme de valeur. Mutazo mona zo pesa respect. Mutava approcher azo yana ba respect nyo surtout. Avant approcher azo yana ba respect. C'est parce qu'il y a ba respect. Et non bazo mona ka babi o to ko aborder les news tout to ko lo bani ba n'importe quoi, asa muta seka na ye, donc na yebite so ki ngene. C'est lui qui a trouvé une femme. A eu bonheur. Bon, vous allez, moi, c'est à Moutoumoko. Moi, c'est à Moutoumoko. Moi, c'est à moi, c'est à Batabilité. Moi, c'est à Moutoumoko. Ils ont dit que la vie est difficile. Ils ont dit que maman est très bien. Dans Moulongo, il y a Ngombe, il faut aller à Moutoumoko. Dans Moulongo, il y a pis. Ils ont Moutoumoko. Moulongo, ils ont Moutoumoko. Moulongo, ils ont Moutoumoko. Yangote. Mubali nazana kimia. Abi kino suna kemu sala na kimia nazana kimia. Azo palpite te lelo ebele bazana ngata ba palpite. Lelo ba seli ba tension ebele ba koti bo. Yo to bona bo ba tension wana be hypertension zo mona. Tout na ba to ba mema ba hypertension ba oye bisoti. Yo kati no soza maladie. Musu peza ya Mungu ate. Musu peza ya Mungu ate. Musu ezake nenga za wana mutema na ye bakisa vitesse ko betela c'est parce que tinenga za na ye ba kenenga na keboye. Na simananga na simananga ba Pierre ba kokota ba Jean-Claude ba kokota et donc kota bima quoi kota bima alo mona mutu mikolo pe e komi kamo ya kotanga mikolo dimine mutu akufi c'est parce que azalaka na kimiate akino ko bala problème abala problème ya problème. Maman Nzambe a bénir yo. Maman Nzambe a sunga yo. Ba valeur Nzambe a déposé na katina yo. Batela mo très bien. La zo pambola Nzambe pour n'habiter maman ya telemi na tango azubondela maman na linga Nzambe. Maman na zana tango azulukelongi na Nzambe, maman na zana besoin Nzambe sala quelque chose na kati ya vina yo. Attachement na yo na Nzambe yango ekomema bolamu Nzambe na kati ya vina yo. Amour na yo na Nzambe yango ekomema biloko Nzambe na kati ya vina. Maman kobosa na te celui qui trouve une femme bizolo bala biso a trouvé bonheur. Moi si bazo trouver wana zo mema bonheur, moi si wana za temple ya Saint-Esprit. Aza temple ya Saint-Esprit. Na lobi aza temple ya Saint-Esprit. Nzamba luka yo luka bana no ndinga ngene ko luka mari. Ana besoin mutu na mukilo ba ke ko fuya habiter mari kaka, mari yaka, yo jouer grâce. Celui qui trouve une femme,
mwasi wana aza femme aza mwasi oyo amemaka bonheur. Yoka na biso nazosukisa kotambola ya mwasi ememaka bolamu na kati ya ndako. Kotambola ya mwasi ememaka bonheur na mobali na ye. Mabe ya mwasi, kotambola mabe ya mwasi ememaka destruction même na vie ya mobali na ye, même na baaffaire na bango, même na business na bango. Mama otamboli mabe, ozo muto fungwamaka partout, ozo muto sedaka partout, ozo muto pesaka partout. Yebaka ete ozo mema malheur na kati ya vie na yo, na kati ya ndako na vie ya bana na yo. Ebele na mibali vie na bango baby, c'est parce que atrouvaki mwasi moko malamu te. Mwasi oyo atrouvaki ya malamu te, mwasi oyo misu neza libanda, mwasi oyo alingi bilulela mokili oyo, mwasi oyo alingi nyonso to aza na yango, elamba wana ebimi alingi alata yango, wana elingi alata yango, akono ko anjeli wabenga mama na ye. Bien etekisa amu na mbongo na ezali ya makila ya bato, mbongo na ezali ya betwali ya bato. Bien aimé mobali musuba kokozwaye à partir ya mwasi, babimi na mwasi, après avoir kobima na mwasi bakwisi mobali. Cela veut dire mobali carrière na ye sili, e baby vie na ye baby pona tina na mwasi. Nzambe asunga biso kimia na mokonzi bomba ebatela biso e makambo zo yeba na koyokawa yebisa yango pe bana na yo. Tshela pe bana no bayokaka ke mwana nanga yoza mwasi kubungisa ba valeur spirituelle te, kubungisa ka jamais ba valeur spirituelle. Mwana nanga uza mwasi yebaka ndenge ya kotambola, yebaka lolenge ya kozalela, yebaka nyonso tu il faut to kendaka to yebisaka bango. Nzamba asunga biso, nzamba batela biso. E ngana zo ndima ete ndenge tolobi awa mama upakolama na kubenga mama pe upakolama na kubenga mama suli. Tuzuke no bondela nzambe, nzambo ya nzambe na nguya ayeba na kosunga yo. Soki eza na biloko yo bungisaki, nzamba restaurer yango. Soki eza na biloko nani mbimite, eza na kati no bomba minani bimite, kolo abimisa yango. Bolamu nzambe eyeba na komonana na katikati na vie na yo. Toke na kosenga nzambe merci. Toujours bénir le roi des rois.